ingeta bokota balobi matière ekoti bakota kaka bakota ka la famille bokota na bino bokota na ndenge moko bien bokota soki bozaka ndenge tosalaka signature na biso bolobaka keno tozali na biso bosalaka bongo ekosala malamu mingi bandeko na nga lelo toye na Poutine lelo toye na Bélard makambo eza soki bomoni biso koya seki akoloba eza soki akoloba eza te biso pe bomona biso te donc toyaka kaka soki akoloba eza nde bomona biso tokoya penza na pete nyonso tokoya penza na kitoko nyonso tokoya penza na somo moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo kandenge to uti koloba toye na Poutine de l'écriture toye na yemoko la patrona toye na yemoko Belvi kandi ya ba Belvi moi si nzombe moi si kitoko wapi balobi avec Belvi kandi maboko pembe motema pembe makambu na nyonso salaka ezalaka nango kaka pembe tolinga te aza mwasi moko ya maboko pembe ya motema pembe ya makambu nyonso pembe bandeko na ngai nini esali keno Étoile Lune Inès TV aya kobeta masolo lisusu ya Poutine Poutine aleli Belvi kandi aleli pona nini esali keno Poutine aya kolela lelo mafinga kaka oyo ezoleka na ba réseaux sociaux yango esali keno Belvi kandi lelo aya kolela to eza nini. Avant tokota na mozindo tokota na en profondeur ya makambu nyonso ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso tu o bakoti sika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo et pourquoi pas chaîne moko ya ba information o ezanango exact. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tobetaka masolo kandenge tosololaka kandenge makambu nyonso tambolaka kandenge makambu nyonso ekendaka soki ozolandaka biso ezalaka toujours malamu mingi ozala ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda zwa kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge ekendaka talela pe heure soki omoni keno eza nango tongo en tout cas na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo soki omoni keno eza nango midi Étoile Lune Inès TV osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo soki omoni keno eza nango pokwa kandenge na okotisa émission na nga na butu bongo soki epai na bino omoni keno eza pokwa na osenga na yo penza kota olia soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Ingeta tokota matière esi ekoti bandeko na ngai soki matière ekoti to matisa pe ba volume tango zo batisaka volume wana sala pe partage na 3 4 5 6 10 20 30 40 50 personnes na répertoire na yo bandeko na nga ekosala tokos.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bienté. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hoteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. La famille Belle-Vie Alélie. Belle-Vie Alélie nini. Alélie pona nini. Nini sali ke no Belle-Vie kandi poutine l'écriture lelo aya kolela na kombo ya bandeko na ye. Aya kolela penza. Bandeko nanga, eza na biloko oyo elelisaka mutu mingi oyo elelisaka biso. Eza ko perdre mutu oyo aza trop cher pona yo. Mutu o penza oyebike mutu oyo vraiment azalaka trop cher ponanga. Yango esalaka kino batu ebele basiportaka na bango te. La plupart ya batu balelaka na bango parce que oyebike mutu oyo nakomonaka ye lisusu te. Eloko ya mibale oyo esalaka kino biso batu to ya kolela. Bandeko nanga ezalaka air mosusu ba humiliation ba mafinga façon mokili ozotretaka biso. Mosusu pe omoni biloko to makambo na yo ezotambola nango bien te. Yango esalaka kino tant de personnes bakotaka na fond coin na bango bakomi na bango kolela. Atali boye, atali réalité, atali vie na ye, atali o mokili ezopesa ye, omoni moto mosusu akomi na ye kolela. Mais kolela ya misatu ezalaka esengo. Tellement na biloko moko boye to ba surprise moko boye ekomeli yo. Oyo kuto bando s'attendre nango te. O kuto bando yeba nango te. Ekoti na vie na yo. Biloko wana bandeko nanga elelisaka pe makasi. Makasi parce que eza makambo moko bando s'attendre nango te. O bando yeba na yo kutu te keno makambo yo ekoki kokomela nga te. Mais omoni kaka bato basaleli yo mwa eloko elelisi yo. Siko kolela ya lelo ya Belle-Vie kandi. Oe Etoile Nines TV lelo ya eko beta masolo Belle-Vie kandi Alélie. La famille. Kolela ya Belle-Vie kandi ya lelo eza kolela moko ya esengo. Kolela ya esengo la famille komona o batu basalela ye. Totaki ko fêter na Bel-Art 6 ans d'existence. 6 ans bandeko nanga déjà toyebi. Mutu moko soki mwasi to mobali mwasi na mobali plutôt bota mwana na bango déjà kokisa 6 ans de to mona ndenge mwana zokota na école primaire ezalaka déjà bisengo ezalaka déjà esengo moni keno c'est fini mwana nanga abandi déjà classe mwana nanga na minute oyo akomi sikoyo ko travailler intelligence na ye siko lelo soki toyo kotala Bel-Art lelo 6 ans d'existence. Batu baye ko sale la Belle-Vie kandi poutine de l'écriture ye moko fondatrice ya Bel-Art. Baye ko sale la ye surprise. Bande konanga surprise wana bakendo sale la ye wapi na lieu de tournage. Place abando tourner ba film ba sala ba répétition na bango ka ndenge zalaka. Stala batu banani
bazalaki baabone bafani ya Belle-Vie Kandi baabone na ye e na bacomédien mpe mosusu bandeko na nga baye kosalela ye surprise surtout na basurprise wana baye kokoma na bapano omoni bapano totiaka na bakartier bapano tomonaka air mosusu bapapier boko totiaka keno bata bavote botie wana pour ke bo vote mutu na bino siko baye kosalela Belle-Vie Kandi bapano moko ya munene na bapano wana bakomi nini baosensibilizaka batu batalaka Bellart batalaka bafilme ya Belle-Vie basabonaka ntango baolobaka bafilme baolobaka na Belle-Vie TV baoloba pe na Kandi Star aza pe leki ya Belle-Vie TV donc na minute oyo Belle-Vie Kandi aza na 2 chaîne moko ya Belle-Vie TV chaîne moko ya Kandi Star nyonso mibale ezalaka ya Belle-Vie bafilme ka kitoko ekotaka la famille. Quelle surprise moko ya kitoko kutu ye moko bando s'attendre te donc eza neti batu bakomi ko sensibiliser population et soutenir Belle-Vie Kandi et sengo osongo te déjà na monde lelo soki omoni mutu asaleli yo bongo seki batu wana balingi yo tomonaka biloko wana na bavote na baélection batango baélection wana bakolo vote nde basalisaka ngo ezalaka pe mbongo makasi kutu tomonaka mingi omona bato mosusu ka bamwa papier ya moke mais ya Belle-Vie Kandi eza na carton moko ya kitoko basali yango tokos la famille bantu babimisi bambongo na bambongo ka mpona kosoutenir œuvre ya Poutine de l'écriture yango balobaka toujours zanga mbongo mais zala na batu soki ozangi mbongo mais oza na batu oza bien na batu bakoya kosekisa yo bato bakoya kolelisa yo na bisengo ezalaka bongo à part ça la famille ntango baye kosalela Belle-Vie Kandi bongo Belle-Vie Kandi pe ayaki kolancer message bandeko nanga moyen natiela bino e message wana ezate pourquoi parce que nasi natiete déjà ba mingongo ya bato ebele na chaîne ezalaka lisusu malamu te bino moko boyebi chez Étoile Nines TV mosusu toyaka na mingongo ya batu mosusu nga moko na zuaka na nga ba makambo nga moko na yeko transmettre bino ba makambo sikoyo pona message ya Poutine na biso Poutine de l'écriture ezalaki keno aye ko sensibiliser batu nyonso ba défendraka ye sur les réseaux sociaux nyonso ba défendraka Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture aye ko sensibiliser bango keno batika kofinga batu batika ko défendre ye na bandenge ya mabe mais basala nde ba publicité ya ba vidéo na ye ya ba filme na ye kandenge na lobaka nanga chaque jour soki bolingi mutu na bino ezalaka toujours et encore malamu mingi ola koya kofinga ka batu koya kosasaka batu ezalaka bien bozwi ka ba filme na ye bokomi kosalela yango ba publicité comme ça batu bakota batalaka mais soki bofinga bosunga te yango pe ezalaki message ya Poutine de l'écriture donc batu nyonso de partout dans le monde ezalaki non bino bo défendraka Belle-Vie Kandi na ba commentaire sur ba WhatsApp bo défendraka Belle-Vie Kandi sur ba commentaire sur Facebook to bo défendraka ye na ba TikTok ekozala malamu mingi botika ko défendre ye ko finga ka batu bosusu te mais bosala nde publicité ya ba filme na ye ekosala malamu mingi donc soki film asike ebimi kan ndenge chez Étoile Nines TV tobetaka na biso masolo ya makambo nyonso bino pe bokotisi bosali ba publicité ata na ba commentaire ata wapi bosala kaka bosala bosensibiliser batu bakota batala ekozala malamu mingi ke koya kofingaka kokendaka kosasaka batu kokendaka kosabolaka batu ekozala bien te biloko wana Belle-Vie Kandi aboyi na ye bandeko na ngai esengo to 6 ans d'existence ce n'est pas donné à tout le monde kande na lobaka ebele ya batu babanda ba chaîne o bafongola ba chaîne na ba chaîne mais ba chaîne wana ekufa batu mosusu kutu ata kofuta batu bazalaka lisusu amzir te ya kofutaka batu mosusu batikala na banyongo pas possible ya batu mais soki lelo Poutine de l'écriture Belle-Vie Kandi azo continuer kaka lokumu ezongelaka nzambe et puis azaka mwasi moko ya kofelicitaka yango kana lobaka na bandeko na biso mosusu ba penza ba mesana na bango kofinga
mosusu avant to ya kofinga mutu totala pe musala mutu oyo azosala otali boyolobi mutu oyo pe azosala musala malonga na ya kofinga ye pourquoi donc na kofinga ye na kozwa nini mafinga na nga ekoede ye na nini ekosunga ye pe na nini me nazala ta wana mpo na koya kaka ata soki na kotombola musala na ye te me natika ye kaka asala musala na ye ezalaka bongo bato ya bongo Belvi Kandi maboko ya pembe makambo nyonso pembe bandeko na nga na koya ofinga ye pourquoi ata bino moko 6 ans d'existence de likambo bafetaka kaka. Grand merci surtout na ba oyo nyonso basalela Belvi Kandi surprise oyo surprise moko kitoko. Merci mingi na bino pona kokanisa na ndeko na bino ya mwasi Poutine na bino kandenge ezalaka babiloko ya bongo esalaka kino epesi pe mutu makasi ya ko continuer ko boster dur ko travailler dur parce que ayebi kenta na travailler bongo c'est que milieu de gens balingaka ba film na biso ebele ya batu basepelaka na ndenge tosalaka ba film na biso mais soki ba encouragement ya bongo ekozala te yango ebangisaka mosusu omituna eske na osala musala penza malamu to na osala nanga musala malamu te. Poutine de l'écriture, continuez ka bongo na musala na yo, continuez toujours au poste kandingo sala kana tokos. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.